likambo fo oyeba eloko nyonso oloba eza te mpona sentiment kaka koloba okosekisa motu so oza na besoin koya te ofandi na yo ose terre parce que monoko mpe elobaka mingi ebetaka wana mpe ozobeta lisolo afande mtaya naye na wenge afande azwaka ye wana obongisaka resho bafaire kozikisa na biloko bandaki ntango me bazwaka ye na mingi kaka afande en fait, nul n'est parfait dans cette terre des hommes. Voilà, pour toi, ça va bien. Et ça va l'idée, mon fils, ne t'avait pas dans 20 ans. À connu pété, à yéme pété, à tirer un frappé. Et c'est comme ça. Mais si vous avez Antoine, Olomide, nous avons fait la vie, nous avons fait la 20 ans, à Tchabanté, pour ça, succès, pour nous, nous avons fait la coupe. Et bon, faisant la robine, nous avons fait 10 ans, pas de temps, nous avons fait la mais tout le monde a pas dit que Koufa Kofi Olomide a joué bébé en charge Tina Souka. Mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yene coach ya loposo ya nzoto na bino ayena bakisi oyo ezo traité ba tempo banduta bobokona ndenge na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esala keza mvete silaka te elonye nzuluka ekoma lokoma mutu batume na depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala la pe compte YouTube tobenga biso awana plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Nouveau numéro de la Grande Causerie, amis fidèles téléspectateurs, votre émission que vous aimez beaucoup, très heureux, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure dans laquelle vous allez nous regarder partout à travers le monde. Nous sommes en Nouvelle Tendance Télévision. Vraiment, abonnez-vous massivement parce que l'adresse de l'information, c'est chez nous. C'est chaque jour que nous vous servons, matin, midi comme soir. Merci à mon équipe. Merci à toutes les personnes à travers le monde qui nous suivent à travers le monde, partout. Merci aussi à mon invité qui est avec moi. Merci. Vraiment merci infiniment à toutes les personnes qui toujours soutenir toujours biso vraiment biso. Alors collaboration de ça là vraiment qui te merci na Paul Ventour et Montomoro bien à Bundes vraiment merci pour notre soutien. Merci pour Avalopindi, tout ça la carandenge Toroba qui est la biso bien tour d'Europe. Merci infiniment. Aussi à Dani Makondolo de Bundes, Montomoko trop bien, infiniment merci à Jennifer Nzana, elle c'est la secrétaire en matière des affaires privées depuis les Angleterre. Merci à toi. Merci à mon équipe, merci à celui qui est derrière la caméra, lui c'est Gédéon Loao. Merci mon frère infiniment, merci à mon réalisateur. Lui c'est Jordan Panzou qui est en train de réaliser cette émission. Merci beaucoup à l'assistance des amis et frères, le collaborateur de tous les temps, Freddy Chimouna. Merci également à l'assistance de Alain Dele qui est présent en train de regarder cette émission. Vraiment, nous allons directement commencer avec le news de la semaine parce que nous venons de terminer la semaine et puis nous commençons la nouvelle semaine déjà
sincères condoléances à la famille biologique de l'artiste musicien Merijo qui nous a laissé depuis. Et puis l'enterrement était depuis la semaine passée. Et nous remercions tous les orchestres Oyo. Basala qui est fort et à rendre hommage à grand artiste Oya Salapé, œuvre Penaton. Merci. Namokondia Mboka Oya reconnaître que nos artistes a salé tellement tout. Fala qui attaque Koufi. Pour la tissaïka médaille wana ya mérite wana vraiment merci la présidente de la République et puis merci aussi na batunyo so oyo tout le monde ba série des émissions pour na que ça la mémoire il y a papa Luambo Makiadi o atika biso depuis le 12 octobre donc lelo déjà ça fait 31 ans depuis que Luambo Makiadi atika biso ça la vraiment kitoko makasi na batunyo so bosala ki ba émission et puis sincères condoléances na famille biologique na alors mon invité d'aujourd'hui avec lui nous allons parler de ça. Lui, c'est Antoine Héritier. Aza invité Nabiso Alelo, comme on a dit. Héritier Olomide Antoine. Héritier Olomide Antoine. Et les gens se disent, Dona, tu as reçu la fin de Kofi Olomide. Oyambi Banabo, te na Yambi Banabo te. Mais na Yambi, Héritier Olomide Antoine, il est le petit Olomide, il est le petit Kofi. Avec lui, nous allons parler de la musique congolaise, nous allons parler de l'obstacle qu'il y a maman Ami, la mère biologique, il y a Kofi Olomide. Merci aussi, tout comme lui-même Kofi Olomide l'a dit, à remercier Batunion, son presse, musicien, amis, frères, connaissances, oh, il va soutenir qui est un moment vraiment difficile, à Pessi Bango vraiment. Merci. Alors, il est avec moi, Héritier Mambweni. Héritier Olomide, Antoine, bonjour. Bonjour, monsieur Donat de la presse. Quoi. Je suis très ravi de passer cette émission avec vous. Ça sera une belle émission. Il y aura de très belles analyses. Quoi. Mais déjà, mais Donat, pourquoi déjà, dans notre Olomide Antoine, Héritier Olomide Antoine, tu as ma question. Pourquoi Olomide Antoine? De un an, fan à Kofi, depuis mon enfance. J'ai été toujours fanatique de Kofi Olomide. J'ai eu aussi la chance de chanter la même fois avec lui. C'est comme ça, quoi. C'est naturel, je ne force pas. Pour interpréter Kofi Olomide, je ne force pas. C'est dans le sang. Voilà, donc pour chanter Kofi Olomide, pour interpréter Kofi Olomide, c'est dans le sang, il ne force pas. Alors, il tient directement au information, aux alliés Mouta Culture. Déjà, la semaine passée, tu as dit comment on a la cérémonie. Il y a Bob Steck, il y a artiste musicien, Merijo. Déjà, pour ça, la lecture, et puis, est-ce que Koki, déjà, qu'est-ce qu'il a fait dans la musique congolaise? Merijo fut parmi les trois premiers doumeurs. Betima Doumia Solo, il a fait Seske Molenga, Ilo Pablo et papa Merijo Belobi. Sa fille, elle est mariée à un de mes frères, Pati Meimans, qui est à Londres. On est en famille avec lui, quoi. Voilà. Merijo a un compositeur mon na Zaiko, abeta Bachel Belé. Bachel Belé 77 facettes, kwiti abeta ba betito, a un rythme. Il y a Kavache à rythme au Badouma Belé ça il a ralelo. Voilà. Ba champion, ba Titina, ba Rotou, ba Maradona, ba Papi Kakol, ba landa rythme avec Merijo. A chape ba chant Belé le roi ba betito. Betito mo bali na ngai. Na banza kitoka bwani na maloba ya pamba vraiment na bondeli yo mingi poto boya na te yanga mabanze pai na yo na kotikala lokola pata azanga mo kengeli. C'est ça quoi. Donc on a yemba Merijo mta composante mwana odido yo ngayemba. Ouais. Baimba na papa la biso Josa. Ba panzi sango kaki kwena mboka ngai na kamwe pasi ya pamba na leli. Natinga matona benda nzoto yango ko bolingo eneki yango nini okonyo kolonga boye mbetito mobali na ngai na banza kitoka bwani na maloba ya pamba vraiment na bondeli yo mingi poto boya na te yanga mabanze pai na yo na kotikala lokola pata azanga mo kengeli. Voilà, merci beaucoup. Héritier Mambweni là, ils ont juste le cas pour nous zone qui œuvre il y a l'artiste parmi les drummer au ça vraiment valeur qui est un batteur, c'est un responsable donc qui son âme repose en paix. Alors 31 ans, il y a Luambo Makiadi, Héritier Olomide Mambweni, vous avez quelle lecture?
L'homme Makadi personnel mais azali pe camarade papa na ngai bof asali pe moi mbebele papa l'homme est mort na 51 ans. Ok, jazz is ok, c'est bêti partout en Afrique, dans le monde, partout aux États-Unis. Il fait un grand musicien, un grand compositeur. Azo comme avancer moi balance à la vie sociale. Azo dénoncer l'injustice, mon sous azo peut sa conseil na manze mboda ba chanson mo éducatif. O etikala ti lelo, ba to ba yo ka ngoti lelo. Ba te belé ba botem na 98, 99, 2000 mais ba yo ka kanze ma loi mo makani. Il fait un grand artiste. La musique est un grand chanteur rebelle, ok jazz ezalima Zagima va chanter rebelle va faire so Tessa, Joski, Madilou, Pepe Ndombe, Utamai, Carlito, Malage, John Poy, Emeki Wakana, Vediato Lukoki, Lola Chacun, Rebelle, Michel Boiban. On a déjà besoin Bato il a fait sa chance. Ouais, Bato il a fait sa chance. Samangwana, Velo Kombe, Rebelle quoi. Voilà, ça vraiment ébélé. On est juste en parenthèse pour nous bétali solo. Il y a une semaine où tu as le cas par rapport à l'événement qui est Mawa. Et alors pour nous finir, peut-être dans la série il y a obstacle. Maman ami, maman a fait le milieu. Mais le Gabon, parce que l'homme a fait un grand monument. Ah voilà, et ça la biga bien. Papa yo yo, papa yo yo. Na bangili wa e babo mangali kolola yo Luambo lele oho Na bangili wa e babo mangali kolola yo Mokolo ngala kokufa mama Mabenge langa kombo ya luambo he Malade kosila chérie Ngana kobika mama Oh chérie Hokombo manga pambalele, pasilele, hotikinga sena nosaji chérie, nakene wapi papa, C'est voilà. ça quoi. Là, c'est héritier Mamboueni, la trace, il y a le feu et Luambo Makiadi. Félicitations et puis merci. Alors nous allons clôturer la série à obstacle par rapport à entièrement le 16 à Paris. Il y a maman, il y a Kofi Olomide, maman ami, et comment maman Kamangono sur l'équipe et aux ans à moi qui Kolobanini. Ouais, merci d'avoir venu sur Baye. Il y a la Stone en direct de Paris à Zalaki, tonton Tunga pas Zalaki. Alain Mamboni à Londres à Katsari Paya Matanga, Simon Bongo pas Zalaki quoi. Bah tout. Oh, bah, la vue, en tout cas, merci Mingi à la quartier latin. Tout le monde a pu me ministère Moussa Ouenge, bah, partager Mawa. Tout le monde a fait la chose Juna Janana. Voilà. Amis personnels. De longue date, il y a Kofi Olomide, Ami Nae Kester, Juna. C'est Azalagi P, en tout cas, tout se fait là trop quoi. Tout péci, bah, tout merci. Oh, bah, comment un message. Voilà. Oh, bah, péci, bah, condoléances. Oh, bah, soit qui tempé. Il y a royauté. Oh, bah, Azalagi na maladie, peut-être empêchement Moussou. Voilà. Vous avez un déplacement. Oui, c'est comme ça quoi. Voilà, c'est comme ça, mais rester Olomide, c'est le moment où ça se fait vraiment parler partout. Par rapport, il y a absence, il y a leader, il y a Wenge. Surtout Wenge, tout le monde a ensemble, Jibem Piana, Dominguez et ainsi de suite. Mais on a vite remarqué que non, parce que nous sommes à Kinshasa, qu'on fait Olomide pas à Kinshasa, mais tout le monde est dans la présence, il y a Mutumoko ya Wengenda Kendaki Kuna. Alors, est-ce que ils ont par rapport à un empêchement, par rapport à une polémique, et ça par rapport à l'absence, il y a leader de Wengenda Kati pour nous rendre visite na Kofi Olomide. Bah, je suis pas un empêchement, je suis pas un condoléance, je suis pas un pour bango to so la raté to ça ennemi to est là pelo to yebi pété ba faille na bango comme bazan na bango ba inime et ça pas siningi parce que linda elle était là moto nyonso le soko yete pas pour maman ya dona le bego da pe maman na ngai voilà to ça la quand même ba to mais tout le monde a même ou rason à sala qui moi ba après ça ba condoléances na tina ba message frère Patrice selon président absolu rason le ba ka représenter famille na ye ayi na compte na ye Bamisou baye na bango te. Tout le monde peut tata. Alobaki na ba chaîne différente. Alobaki na ba émission oui. Alobaki na ba émission belé que non qu'on y a ça Kofi Olomide. Oh pas alobaki te. Et bon faisant on ben ndenge na ya za ne peut danser te. 10 ans pas beta na pas album te. Azala na ko na ye quoi.
et changer dans le côté qu'on fait dans le numéro 1 à bêta de 95 à 2005 meilleur musicien de la décennie na Kora pour Kora ou ta lango Afrika idéologie Kora faut y bango da journaliste ou ta lango Afrika a fait l'odeur en enfant na Ipen na venir Allemagne Ngwalanga Londala l'odeur production voilà qu'on fait bima 2 fois quartier la thème meilleur orchestre il y a Zahir à l'époque vous comprenez non enseigne on va voir quoi le gars est ma meilleure musicien de décennie après mais Christian Mamboni ici il faudra parler pour la musique peut-être ni ici la raté ou peut-être balobaka est-ce que c'est parce que musique tout le monde quand des basé kalobaka non ba musicien na biso balingana ka té et comme ici na niveau que non moko azu problème ya matanga kufeli et puis comme sous ba tchaka ba 12 ka ba wenge ba ni ezaka yango wana ndesa to ezaka non makamusu eza peut-être batami na sima ba misusu en faut ba nani parce que waze quoi fait waze quoi carrément pas ba pesi ba condoléances ça ba état que ba il m'a fait rigoler a écrit à son ex-patron malgré que ba problème ezalaki nango mais ba vanda trop na vie ba partager ba bon moment trop ba problème ezalaki ya mukie sur 100% azala 95% voilà il y a ba bon souvenir 5% peut-être que ça va parce que Evrenio ce sera parfaitité nul n'est parfait dans cette terre des hommes. Voilà. Mututu azana mabene. Ezana ba leader mususu mutabete pa na 20 ans. Akufi na ye, akomi pété, ayene pété, a tché infanté. Mais tout le monde a pas dit ndongo akufa kofi le midi a joué bembe. En charge, tina suka. Fali pour payer obinisa sumbonga contribution. Et c'est comme ça. Mais ce d'ailleurs Antoine Olomide, mutakufa la mutu moko ba sala 20 pa na ye, a tcha banzembo sa succès. Kongo bomenge vendre la kombongo. Mais les gens ont fait faute, on ne pas à Kofi, il y a vraiment un complexe. Les langues à mon la vidéo, Mosaka a eu à dire dans de différentes émissions que non, son leader, Subem Piana, Azana Kissimoro, que non, ce qui a yé na matanga, n'est peut-être à cause que ça monte. Donc, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal, il y a cause que ça monte à Zambété, je ne sais pas. Bah musu solo ba faut peser ba mona ya on ba mo be ba lo ba la vie faut attendre moi bagage mo intellectuel so za la ba maloba mo très bas ils ont diminué parce que mutaya ko sexe mutaya c'est so za besoin mutaya pour sexe muso ko faire c'est quoi so mono ya na hote veja na bombenga bimisa tesa na sama ngwana zalaki grand chanteur o ya leki bango oyo no to faina papa le tumba so za ki vivani ngaya que mutualo tanga akoba banzima pa lutumba asala combien d'albums ni balé misat te wana te voilà de le likambu fo ye ba logo no zolo ba zate pona sentiment ka ko loba ko sexa mutu ben ko nani faka nani ko faka la besoin ya te so la besoin ya te au vandi au vaina yo au seter parce que mon euro pe lo ba mingi e beta rappel ma son rappel trop hein oui. Voilà, nous allons changer. Mais moi, je vais te dire fan de m'tailler na wenge. Afin de zoa kaya wana obungisa ba resho ba faire kozik sa bloc ba ndakitambo mais ba zoa kaya na nemu butaka afin. Oh yebi sola wenge ne. Ngo ba afin de mutaya na musaka na wenge. Afin de. Na 1900. Zalande. Abana obungisa ba resho ba faire. On a aussi que ça va faire na mawana fanda zwa koti ya comme c'est porte-parole afanda kufitera la Belgique botuna obike mambolo wa mukileta la biso aso ko obike soso ko sa na émission mukileta la biso ngo Alain Pela mtazwa ye Alain Pela za na Belgique mais bato wana peka ya baso ka itake nani chanteur bato ka wala ya koti sa bakoma batonga tonga et puis moi trop ayoka bi ma nyonso ah parce que mukilongo za na benga bazala trop. Voilà. Azala di solo da solo Alain Pela mtaya na ye. Tola bi ayana yena wenge tant que nani porte-parole, musicien, chanteur, azwa tant que nani. Chanteur pe ngai simba tena fois ni na ya oyemba chanteur. Ah parolier. Parolier a commencé mon. Oyo yoka. Ya yemo no fa. Oyo biteke musaka pisa ba tebele banzembo. Apesa nani? Oyo yebi. Musaka le kana tewa lwaka na nzembo oyo liboso fali pour yemba ye baza pambi ba commencer mo. Ya ko la fali nzembo éternellement. Éternellement. Et c'est faux. Et là, archi faux, il fallait profiter. Alors, nos vivants présents, il fallait, ils poupent avec beaucoup de respect. Et ça, nous avons passé à monter. Nous avons éternellement travaillé dans la vie au début. Beaucoup. Koko, il y a ça, maman. Koko, il fallait pas qu'on avance. Auteur, compositeur, il fallait pour. Ils avaient la touche. Ils avaient la touche à Kofi Olomide. Parce que Kofi a leur parole. Kofi a l'anzembo. Moi, si nanga Kimaki. Kofi a sauté koto. Kofi a ma béfo. Moi, si nanga Zagi Landau.
Kofi ba Montana ba témoigner bazana Beric tout ba ebi touche à Kofi fait recherche de poule a ebi touche à Kofi Olomide. On a yeboyo zo ba Evra Moussaka trop bon il faut ni marabe mon Dieu. Moussaka na ba tebele ba marabe kana za la parolier il parle bien. C'est un bon parleur. Comme so ko lo ba parolier. Oaze ka ça livre bon mot de la sagesse. Ça comment en français. Il est pas le voilà ça na ta ya lingala. Pour la française à moi koko so pour la. Voilà, sautant ces pages, merci à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre. Français, parce que Oaze ka ça livre. Les petits bonbons de la sagesse. On a Oaze quoi. Mais pas le ça là. Mais lingala le roi ba quoi. Voilà, nous poursuivons notre émission, mesdames et messieurs. Nous avons reçu pour vous Héritier Olomide Mambweni, Antoine Azali, invité Nabisha Mukona Lelo, Naye Tozobeta Masolo et musique. Héritier Mambweni, aujourd'hui, s'il faudra parler de la musique congolaise, quels sont les grands chanteurs, quels sont les bons chanteurs au Totikana Bango vivant na Congo Lelo, au Bakobi qui sa rumba congolaise? Les chanteurs vont belé, bah fait l'absolu à Carly, au Bagdad, au Tanzanie, ce sont des grands chanteurs parce que bah ministre belé, bah la bah caché, bah fait débat, bah poufa, bah débat belé, bah bimi. Voilà. Bah fait l'absolu Espérant Djengaka, bah grand chanteur. On a l'interpréteur à épée, et ça c'est que non on a ministère polyvalent. Vous comprenez? Espérant Djengaka voir là habité. Ba fait l'absolu ba Kesser, ba tiga lignée, Kesser a tiga lignée au ba wera ba Marie-Paul Balana na wenge bima na kasha fito. Na kobenga muzanto koko lobi keto kende haye moto kende lokola boye mapasa nguya na ngase pona kobeniso nazali pembe na liwa hebongi na telelongi haye bablo voilà maweli sinetele Marcel pote basoma bagrife ya somo sima baloba bango nde balire Arijana Libanais voilà fait dans espérant. Est-ce qu'on les lots par rapport il y a bandit vient à biso caisse qui son nom repose en paix hasard sauté est-ce qu'on a minute banani batika là que non na ko ça na grand chanteur parce que papa m'a pas sauté na habité to kotanga ndeti bansi fonda que na kotanga ta 5 premiers mois to kotanga banani na minute hérité Olomide veut absolument faut le croiser na micro faut le croiser ouais veut absolument Jean Bombengaza ah uzongi na biso musika Jean Bombenga oyimta bimsa tesa papa tesa na papa sabanga Lubumbashi mina kufa o wa vena nga Kofi Olomide parce que abeta rumba danser abeta cha ebandeli tina suka yemo wa emi o intervention bato moko bete ya robeta me 12 chants album mbaye moko sans refrain sans cœur voilà sans cœur kaka bato ba koyo kongo ba osepela c'est un grand musicien au Kesser yemo to fa na zo confirmer que Kofi Olomide ba petit bele ba boudari petit ba niveau ya rambote parce que ramba commencer banda kwandele ba composant on a Kofi Olomide vejuna jana ebi force à Kofi Olomide c'est un grand bosseur fait recherche de pour Azali aro loba pour le bar dans la mission rolongo ngo pété fali pour pas dire Kofi Olomide grand musicien tout ça papa la chose Yoski qui aime beaucoup et Yoski qui aime beaucoup ta voilà na simbisi o motema mama oyo kandenge zali kobeta bolingo eleki ngai nzoto mobima kotikanga te noki na ya kobeba yangala yo mama nayebi te nini ekoki kokabola biso nakosenga na Nzambe po tovanda libala bosembo seliwa mama jo bolingo ezali eloko Nzambe hakela yango po tolingala mama lokuta soki ekoti na kati eperde basanse nyonso ya koyime toyokana mama tolingana na bosembo belanga Joski c'est bon 5e et 4e tout dans la 4e dans la 4e Luciana de Mingongo obike osongi na biso bena na c'est moi trop Luciana de Mingongo Luciana mejengoi mama mokelo kolanga kitoko na ye yango etublenga mango elatelia basantu mejengoi sourire élégance
Pelanga Luciana. Cinquième. Ah, sur la bio, le TV, je lui bien là, Baki Amen, la deuxième fois. Pepe Kalaz a ressuscité. Vela Soba Dilo Koufa, la deuxième fois. Je lui bien là, Mikolo, ouais, la génération troisième. Je lui bien. Si vous voulez, on peut dire que vous avez des comme moi, Kala, moi, moi, Rekil, moi, trop. Ce qu'on est actuellement, dès que tout le monde a battu la quatrième génération, cinquième génération, en tout cas, nous on n'a pas vraiment cette maîtrise de la génération, tu as évité génération, donc par rapport à la génération actuelle, il y a Bango, il y a Wira, JB, Fali, 5 musiciens, il y a grands chanteurs. Ah bah les babsous sont attendus bah oh non. Non mais il y a pas vrai. Non autant va vrai mais bah les qui ça va polémique mon bah les qui bah belé bah on va bien. Et dit que d'accord ça est marrané bien. La PC mot pas ça. Fallait pour pas grand chanteur. Bah comme le belé papa. Et on botte pas polémique. Il balait déjà. Ferré bon chanteur. Ferrego la missa. Rompela bon chanteur. 4 déjà. Qu'est-ce qu'on a manqué? Ah, bah lycée belé. Qu'est-ce qu'on a manqué? Lycée belé. Ah. Lycée belé. Voilà, merci. Si vous avez ça, le moment moi le retour ça là par rapport à Eric 5 Tutsi, bon chanteur. Eric Tutsi. Na 5 si on a fait dans Willy Boula Suzuki. Voilà, avant si ko to kota na page mususu auto nga to kota wana yango ndepene za makambo. To kana no héritier Antoine. Héritier Olomide Antoine. Dans le pot de caution Olomide et puis nous allons passer pour parler d'autre chose. Musika le bezali felo ngejuviki la koko makaka kunozali hata na nzela ya nzube ngoma na ngoma ne bakokutana kate moto olingi hata babomela moto loboko viki eko kungaka moloko te pinzole kotungake balete rezema oviki ozoyoka na sango ngai na yo esi ezindisanga nazinda na liwa lokola likala ya moto nazonga putulu oyo konya te pai ozali mabe nini nga nasala balimbisaka te oviki okeli bango to pourkui lelo ngai oyo ne perdemo maboko misusu manako misusu ifale pangala kota desespoir ekomi okumbanga kuna na miso bato bazomonake naza vre nzoka na nzoto nazale lima bolingo vikizala jwa na ye opolanga o na maboneli tianga kosoma sanduku soko kozonga te soko koyano kopadonenga vikie. Voilà. Mais il y a souvent na Congo il y a un problème sérieux. Apparemment na Congo to innovaraté. Nako na ye kopesa yo motema na yo lelo lokamwego ndimela ngai talaka mosika oyo lauti ye se mpona kolanda nzela oyo bolingo ekomema ngai pasi na nga salaka lokola ezali se ya yo ozalaka elele ya mamami sala ngai pezi mpo ngai wa yo motema mawa ye makona ye kosenga na yo motema na yo lelo lokamo ego ndimelanga talaka mosika oyo lauti ye se mpona kolanda nzela oyo bolingo ekomema ngai pasi na nga salaka lokola ezali se ya yo ozalaka elele ya mamami sala ngai pezi mbo ngai wa yo motema mawa ye zokere makonga motema mbasi ye milela mabanzo mingi ye nani akake ngai pasi esi eleki ye na nzoto nanga fani. Ce que le lopo moni peut-être JB Mpiana a fouli negonayo
ils vont en piano, tout le monde ils vont en piano. Ils ont les locaux dans Retiro Mide, on est innové dans Hollandi kaka le membre déjà montant ça là. Nga Hollandi te pas c'est nga da Retiro Mide. Et nga la moto so do zo moto o za no le do la moto fo e magana o fo na e. Na beli bongo ya bolingo awa yo keye. Zonga e. Zonga la nga iwa yo akamoje. Tina se amabele mama mi esi ake. Molingo nyozo. Bako sora gambe babunaga. Tina nini pano ezalate. Zonga la nga isheri akamoje. Tina se amabele o. Mama mi esi ake. Mokolo nako aye. Pibige loba. Nana rozo akomba kofi, na rozo akoma mutu ano tangi. Faut appeler na kasha mutu. Là ozo yema mutu ba omona ozate ozo ke na voix modogo, elle mo fa fait na so Jean Koubal, ou là ta komo mobo. Là ta koma petit Koubal. Parce que alors par rapport il y a évolution on a yoninga la ta combo ya mpiana. Nandenga kendela kanango. Comment tu trouves? Parce que là tout ça sans polémique. Comment tu trouves ça? Alors les chanteurs, des bons chanteurs mais azala kasha mutu wana te quoi. Azala yembele ba. Ado faka na kasha mpiana. Voilà. Maloba ya nzambe ya solo yete ya biso moto azala bolingo te ya komona nzambe te non. Bolingo sala ya le boye kolela pe mingyo. Héritier Mamboni, aujourd'hui dans toi par rapport à la musique ou par rapport à la musique aux oyemba, qu'est-ce que tu as représenté à Nini Katinayo? Qu'est-ce que tu as représenté? Qu'est-ce que tu as eu grand chanteur, hein? Grand chanteur, bah il m'a pas album Momana Kofi, hein? Kofi Olomide bah ça album Mobimba. Et ben tapé bah chante bien, bah ça la bah featuring na bah après c'est Senza bah samba bah samba te zara je le moubel am taïmbaka. Voilà. Vous zara qu'est-ce que tu bah beta bah featuring et belé. Ah il grand chanteur. Mais est-ce que tu connais Héritier Mamboni dans mon cola Kester? Non, musicien faut être polyvalent. Mais on a Guillaume Mide dans nous, mais musicien. Il doit caisser des belles. Faut que ça aille au CPA. Et c'est belé au yomo capé de se sentir à l'aise pour bimisa. Bota pasi pe bisengo. Mabilongo pe bo mengo balemba bisengo. Mbaevala na mawabampangi boye bakaye. Nikano mwana kini ya mosika kunepa yo zali ngayawa nazali sako banzo mabanzo manga maso epai na yo papa pongi na zuate na sala nane nini poto tuna na ho na zuata falanga yapidi kando mbakamisako tuna baninga papa nzote voilà. Mais est-ce que tu as capé sous Héritier Mamboni na batrace ya Venabiso Dido Yongo? Nandi makita nzoka gotaki motambo sina nzela la ngai nango zinga lelo la komi bololo oleki singa tango se apama fwedi lelo la tuna shimuna yoyo wana ve yogo natango bakoko na biso bazalaka na se natango bakoko na biso bazalaka na sero hatu elenga bandeko aimaka atalelego alobaka atalelengo mokilo ye ko baluka ayembaka atalelengo mabele ye koningala na wiye mokili azanze ngo ekitenge mwana parie mongongo ya nyoka mongongo ya zaiko maninga ye bandeko mboyo kakalisa po onge maninga ye bandeko mboyo kakalisa po onge maninga ye bandeko Kinshasa ye bandaka na kitambo maninga ye bandeko Kinshasa ye bandaka na leode. C'est ça quoi. Voilà, merci Héritier Mamboni. Nous voulons maintenant écouter et attendre Héritier Mamboni dans les traces de JB Mpiana. Ouais, on appelle c'est Christelle Okusa, vrai chéri, Mbote pas ça. On appelle c'est Mbote, on appelle c'est Francine Mafouba Ngambe, bisous Francine 3 fois. C'est bon quoi. Les traces c'est là ni. Héritier Olomide na ba F JB Mpiana. Tu chata leader ya wenge ya Werason hein.
beta ba Zénith atonsa ba stade c'est bon Barto kaka nyoso ka wenge c'est bon lo awele belé lo awela fozo ça bon na kala anta ba finginga anta ba tonginga Janete mulanga o kolanda kate na kitoko ya koza nango kaskito mobali na yo simplice pe mwananga vitale mashiro kifaye ngala lela nani ye o pasa boinga mawa ngala lela malere nanga o ma wasenga kimpunie ata bafinginga ata batonginga si deji yo kolanda kate ya kitoko oza nango emerite mobali na yo. Voilà. Nous voulons écouter maintenant. Nous voulons écouter maintenant. Avant qu'on me parle un peu, la Togata, les cours Papa Wemba, l'Union Guatemala, fait beaucoup. Mbauti kolia moto bae kopangu samonoko nila mananga mabe basale lumana ngai soki kelasa susi nazwi molango yawe ha esanga pana ngai ya bonheur. Voilà, merci. Nalela la nani bolingo etikali se ya mikana toka makosolo yo se na telefone mabanzo mangama yo mapeli moto ngoyo. Est-ce que tu vois l'effet des babas parce que et ça va bien tant tu vois l'effet des babas dans la trace il y a Ritso Lomide ça va plaisant pas de voir la biso tala nanwe mosika touti tobanaki ngala yo epaya sandukoti tokumbami na force epaya tumama sikinie toya kasuki sala epaya wasitu lelo ngala zongi kini ya banganga tika na sepela bapoti baponi nzela ya ngala yo tolaki sabanga te ya solo toponandi. Voilà, Etienne Mambweni, merci beaucoup. Tchakulinda. Ngaimo chwe pafana sefora mario ngaye na jeko buyo pele selema tuba jamais kimbeni yae bilene na caprice oh. Voilà, Etienne Mambweni, nous te faisons qui t'applaudir. Alors, tous on a ce qu'on va mouquer, tout a pu faire na biso et vous lokola ilai. Et ça fait plaisir dans votre ballon na biso. Et vous le rebacher de belé. Hey, nous amarrés. Nae, tombe pas ya baboti, nae, tombe. Hey, nous amarrés. Nae, tombe pas ya baboti, nae, tombe. Obi par rapport à polyvalence nayo, est-ce que les gens se doutent Etienne Mambweni est-ce que akokoka koyemba ba œuvre à muke ya faire rigola? Ah. Ma dia kali toi. So yembe kali toi, ezaka ba même timbre. Ezaka ba même. Toi attends œuvre mo ya faire rigola. Tongo etani e, moye kobima kasi ngala motema e, molili makasi. Mutu ekoti e, ngala tangi puku ya nzambe bana jeunesse tina apocalypse nese kaboli banzela ngasi mulukia swakanga na vandi na porte fungola motema e. Voilà, merci beaucoup. Asala be boro na album na e. Ngala leli ya motema ngala lingaka ye popi ya motema ngala lelaka ye apeti esilanga mpona makanisi na yo o motema e. Asala on album na emoko na embi déjà. Merci. Bon, si que Rité, Olomide, obi que tu sais que ça complique un peu. Les gens ne mériter que ça la musicien. Et ne pas mériter que ça la yango te selon yo par rapport à nous au monde va chamba kungango. Ningo kenege no Rité Olomide telemi bo pena lo sanza mungongo o pa telemi kuna. Bana ne ba mériter que ça la musicien. Et bana ba mériter que ça la yango. Ba ministère musu bana ngo ba ministère fabriqué ba ministère seben baza ba ministère pe ya champ baza ma ba chaka ma ba dia ma lino na champ lo ba fali pour poser ba beti a flyer yo ki ma a beti a flyer.
Fally Ipupa. Ah oui, Fally Ipupa aussi un noté hein. Fally Ipupa là bon chanteur. Voilà fait la biso ya latino, pas de problème. Banze molora ba flyer, banze molora ba nini o komo to zokima, ba roi Manitou, ça dit que soke beti. Que tu vas comment sortir le comment muketi. C'est il faut la beta ba Fally akala pour moi na ebi lelo ti. Tu me so ba beta Fally lelo ba yiko eka lelo. La pesaki motema pe mabanzo na nga mobimba okalaki nga na yo bolingo eloko ya ofele lelo ke na yo otiki Fally Ipupa na mawa sala ozongisa bolingo yo lakaki nga uta bomwana ga mopao mawa. Voilà. Voilà déjà dit moi. Bon la sala. Omona wapi moya miti molalilita na ye nzete tabebota kamake magave leke ya soso ebota jamais mwana libata. Et tout ça peut y avoir un don à Chokoro. Mais que non, ça peut venir yo. Il a peut venir pas bien fort. Papa nanga moto ya pasi mama botinga me mobola. Motema tana posa ko kabila mozanga ko kabandiri ye. Zambe na segise na yo. Omengo bana maele he. Ya Johnny ya jeje mama mina konza matanga pokwa mukulukulu sunga babia. C'est ça quoi. Babiandonga un Chokoro et que son âme repose en paix là directement. Nous sommes en train de voir à son fils Prince Babia Oyaza vraiment quand on a apprenti à papa naïe vraiment azana ba bénédiction il y a ba musique à Congo. Vous avez Fabrigaz? Ah papa to beti ba chanteur aminene de. Ya na e bon na ningi na e. De na emi da ba evoloko, na emi da ba pa evoloko. Na emi da ba vina so ba keser, na emi da ba Restons quittade. Mon honore ya masuaha itebe konana biso sela kopo à la santé tobengi wendi seki mobemba ya bakuba mwana pire zela kanga la koya polito ebuya mon honore ya masuaha itebe konana biso sela kopo à la santé. Non, Fabricas a mérité Théo autant ma prendre naïe. Azan est chanteur, Azan jeune moi Azo Boundana est bien la musique. Azan chanteur mais en tout cas on a interprété non Mikolo. Surtout quand tu hérité à Kala. Hérité Watanabe à Kala. Azan est bon mais il a interprété à Mikolo. Bon Robino Mondibu. Ah Azan bon. Azan bon. Azan mingi na seben, Azan est bon. Ah, bon déplique. Mané. Déplique. Il y a bima la copie derrière mon tout. Ma copie a fallu. Dans le vélo, Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en train de progresser avec notre mission. Notre invité d'aujourd'hui, lui, c'est héritier Olomide Antoine, qui est en train de nous relancer l'histoire de la musique congolaise, qui sont de bons chanteurs et qui ne le sont pas. Merci infiniment à toutes ces personnes qui sont partout à travers le monde en train de suivre cette émission avec héritier Olomide Mamboni, la grande causerie. C'est l'adresse de l'information et abonnez-vous très surtout massivement la Katia Nouvelle Tendance Télévision. Là directement je suis en train de voir Jennifer Onzana, Paul Ventouré, Dani Makondolo de Bundes, Dada Maingidi, mon vieux de tous les temps, on a pu sur mouvement Bambote Belé. Merci également à Freddy Shimouna, merci à mon staff et à Ipen Télécom Balobi, gratuité et enseignement. Merci à son excellence Didier Boudimou. En tout cas, la poire en tout cas au soulevé, pour moi bien parce qu'on a payé son excellence, monsieur Didier Boudimou, maître. Moi, il y a seulement à Lukunga. C'est l'espoir à Lukunga. Gratuité, enseignement et PSP à venir et à assuré avec monsieur Didier Boudimou. En tout cas, excellence, au salam en bébé, là, il peine. Voilà. Au Kabila, tout trop, vous avez des grands messieurs d'avant, vous avez des autant à l'élo, le soba couleur, ce qui est au Betsaba Gibindo, Betsaba Wenge, excellence, maître Didier Boudimou, Yayo Yangoyo, Venanga King Zuma, grand homme d'affaires en Afrique du Sud. Patrick Boussa, Mme na lobby, Venanga Rikala qui a ses pays déjà, Ayoki déjà. Voilà. Venanga King Zuma, Noko ya Christian Imidi, grand homme d'affaires, Azana va compagnie nae, il y a sécurité, Azana va biseke nara Jobu, Lubumbashi, Azana homme d'affaires mouné na PC Mbote. Jojo Mandi qui m'empata, aigle, pour soutien tout les alliés. Venanga Jojo Mandi qui millionnaire, a aller à la mesa, na pota na chambre, ba musu ba suka à la véranda. Et il paraîtrait que
makambo ya avec na biso Willy Moucheni yo zo demela bo Willy Moucheni ayebi yo te ngali sola Willy na robeta ngo trop te parce que Willy Moucheni ala ya ngai batu musuma wela Willy Moucheni nga Willy ala grand frère nanga Willy Moucheni c'est l'ami de mon vieux Julie Mamboueni na PC Mbote ma papa la Juliana Mamboueni grande femme d'affaires na Belgique azala salon de coiffure oh non ça a besoin décor mariage décoration pédicure manicure soin de visage Joujou Beauty eza la carte à Bruxelles na pesi maman moi si na René Mambouene Mbote na pesi Karen Mambouene Mbote na carte à Belgique quoi na carte à Londres Karen Mambouene pour la deuxième fois tout continuer loba voilà tout ce sur la kasi makambo ya ba prêtre lelo tout le monde ba code mboka ba costa couleur tout le monde ba potana ba vena biso Willy Moucheni na pesi Paul Bindo Moussama honorable Mbote Mingi Pacific Palace à la grand médecin a aider jeunesse a aider population c'est bon Paul Bindo après émission on a déjà tout kutala Willy Moucheni code mboka za moko peut Willy Moucheni ba do yimba déjà ba timiso ba zala kité ba miso ba na ba Congo so ba na okata bitabe ba yeba yi makamwa te ba na cha couleur nga lui Willy Moucheni le véritable code à moko comme Venanga Costa Couleur, le véritable code de plus 243, le véritable code du RDC. Venanga Costa Couleur, Babo Yabasambo. Willy Moucheni patron ya kala ya lelote ya ex ya époque ya Zaïre. Ils étaient rozwa. Azwa ben à 18h. Azwa à 16h. 16h. Sans polémique, lentement mais sûrement nous partons vers la fin de notre émission. Héritier Mamboni Lelo, au sein de l'analyse ni tant au monde exemple fani na TV bozotala. Exemple musicien mo boye na lobaka ya Fali exemple kaka musicien mo boye Fali azo manquer ouais ensemble musicien mo peut-être ya Ferrigo là azo manquer Koffi Olomide tant otala babiloko wana tu te dis quoi par rapport ya ba valeur ya ba musique le ballon ma msusu sur le plan artistique mais sur mo kota ba manquement monsieur comme grave parce que au moins le roi Koffi Olomide aza père moi à 64 ans on manquer mo dans l'âge même pas Aristote Belfils aza no papa na yo. Le nombre d'albums à Sali Bassiksa Betty. Et ça va ministère Moussou Bara Orchestre Moussou n'a pas besoin autant à Bangote. Bah comme il y a 53 ans 54 ans. Moussou 50 ans l'orchestre Moutoumou. Là on refait un logo à Kofi. Surtout que les autres ça Kofi à 50 ans. Et ça en 2006. Abeta BS, Abeta Zé, Abeta Olympia, ça va disque d'or. Abeta meilleur 4 fois trophée. Na Kora, Abeta Bali consente. Yo ça va ça même pas album. Parce que si maintenant on peut être sur Sali. Pour vous en avoir Wendo, parce que Wendo est reçu sous mais Wendo bana on est depuis 1940. Donc ça vous continuer. Donc ça on kuna. Marie-Loïse Sole Nayo Wapi Loïse Nakobala Loïse Marie-Loïse Sole Nayo Loïse Bengelanga Loïse. Faut la mise, faut la biloko. Ouais, continuez sur le rapport les commandants, on va prendre respect. Il y a beaucoup de faut avoir respect dans Bakulutu parce que Bakulutu va sali carrière ou ya sali. Il y a ça la montée parce que l'équipe a plus de 50. Mutu musa au fin à Koffi Olomide, vous avez la 45 à 46 vous avez l'orchestre à Mutu Morobo. Au chapela nzembo moko pe na vina yo et 6000 en opété. Voilà. On regarde la TV ou le n'importe quoi. On le zala au ta alors carrière la ngai. Ezo ke ndenge nini. Ozo batté. Chantal Kokama na Paris, na Bosanité, Chantal Kokama Joujou Mambouene, Joujou Maître, Joujou Mambouene, Blandine Mambouene, Annie Chimou on a précisé quoi, bazota l'émission. Si quoi, Héritier Olomide, tu connais vraiment sur l'émission les gens se posent la question. Aux amis musiciens à Kofi, aux alliés musiciens à Kester, aux alliés musiciens aux orchestres na Yomoko, aux alliés pour ça bas soutien, aux alliés pour ça. Bah comprendre une sur toi. Clef, Louvoilou, maître ingénieur à Emmanuel Oloba. Madesson, Freddy Ndokai, Igelu Sandu, na président Igelu Sandu, il y a eu un mot. Vicky Kimwini, maître Bouchi Chibango. Dans un orchestre, mais dans un fan, il y a Koffi Olomide, puis il y a un bureau à Koffi. Autant le Babousso, il y a un Koffi. En tout cas, on coûte un an. Parce qu'il y a des légendes. Ada parmi la richesse comme les gens beaucoup sauf dans la or toi la diamant des Sénégal balbato voilà Youssoundo on a biso voilà mais Koffi Beta ça va Youssoundo faut te protéger pour la légende par rapport aux la fanatique à Koffi Olomide ko yemba Koffi Olomide webi jeune mobo congolais na kombo Ahmed webi wana bien webi que non so ba vivre lelo ba moi trop alobela pe vie façon on le bela vie bon faut yo revenir non
pour va voir musolo mo na robeta ngolo ba ba mingi mais faut la pena ba terminaison mo manza mambula basanza ya vina nga ozwi lelo la motema otikelinga elembo ya bosani basemo mpe bapromese nakofuna na zuzi nini yokoma elili ya butu Washington etikanga na mitula mana evali ya mbuma bolingo ekena na mboka nini yo ozoka différence. Voilà, juste rester Mamboni, quelques dédicaces dans votre balandi biso, puis un dernier message à votre balandi biso, et puis à la fin tu peux donner le numéro de téléphone pour avoir plus de contacts. Dédicace à Pessi Jojo Mandiki, Moté, na Pessi Julie Mamboni pour une deuxième fois, na Pessi Alain Mamboni, na Pessi Yala Stone. Bandero Langa la Ratami qui est pour la bandero partout, France, Belgique, Londres, États-Unis. Tout le monde bien un téléphone à bio souffrir pendant que bandero bien ami qui va bio souffrir na kin. Non souffrir parce que la série a sauvé au film au la marque X, na ma coloté na piétonté. Sobe mission monsieur ya na buga lupang na na buga lupang. Pour monsieur le bangala mutu mona ko na une famille noble. Na muta pasité na be mona mbinza ipena. Faut y bango na mona ipeni ya solo. Il peine à son excellence, mais c'est Didier Boudimbo à Hollande Bisso. Pour Baron tout d'abord, il va aider les lois. Pour ça, ça fait trop. Pardon, continuer au ça. La dédicace rapidement et puis numéro de contact. La dédicace dans la PC. King Zuma à Cape Town, Mote trop. Son excellence, mais c'est Didier Boudimbo. La bande sous mais c'est Didier Boudimbo à Otala. La gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement. L'avenir de vos enfants est assuré. L'éducation est là. Didier Boudimbo, maître, avec beaucoup de respect. La PCF la tonton Tunga, la Mikili, Patrick Nimi, Yao Yango, Chantal Kokama, Jolie Engoule. La PCF, Jolie Babi Kanga, Aza Mutumora Lingangatro, la PCF Bambote, la PCF Freddy Shimuna, manager Freddy Shimuna. C'est ça quoi. Voilà. Emmanuel Kianda, la Lubumbashi. Numéro de contact. Emmanuel Kianda. Costa couleur, plus de 143, Costa couleur. Willy Moucheni code Yamboka, pour repérer sa combo, plus 243. Et à Willy Moucheni code Yamboka. 082 61 60 928. Mandela 082 61 60 928. N'a pas si Gilio Mambouene, mon fils, à Bruxelles. Gilio Mambouene, à Otalanga. Gilio Mayaka. Yépé, Tosola, qui propose toi, les États-Unis. Et tu m'envoies de ça, la Nzela, Yopo, Nala Tongi, Mwandako. Pour nous apprécier, on a un fanatique, nous sommes Koffi Olomide. Là, directement, je vois lui-même Koffi Olomide, puis la famille Mobima. Koffi Olomide, te présenter, bien vraiment, ça c'est une condoléance. Na part il y a chaîne nouvelle tendance télévision. La kisanga mboka boma sekele aliwa lukelanga libongo motema ne kosenga po assurance avinanga ezoka mérite ya bolingo la pesa kiyo Washington bunchi ngana koae wapi jeje nga memine ngamo pola balie maninga beba kendeke mabala bongania yanga imboka mobima ye tomboka na basango magi kuwanuka na Londres ye nga nanina nga alinga ye tulata sango ya Juju Mambwene tulata sango ya Ale Mambweni yo moko pometaki le ciel yo moko la kari la lune nakomiga te soki obono pardonne yo bebisi vinanga libera ligolo ya mulaye ligolo ya mulaye Nataliwae mokolo yaliwa manga bamio tunape Julio Mambwene mokolo oyokaki nga na bebi Julio tunape yebonga kite ofibisanga bombo
Bongo yo kende otika ngai no pardon. Bongo kende na nsima otika nga. Yo tika nga. Shabada bada bomi. C'est par ici que nous mettons fin à notre émission d'aujourd'hui. Chers abonnés de Nouvelle Tendance Télévision et ceux qui veulent suivre l'émission, ceux qui veulent suivre l'émission La Grande Causerie, très heureux de vous savoir que vous étiez tellement en train de suivre le début à la fin de notre émission. J'avais reçu pour vous héritier Olomide, Antoine, Azalaki invité à Bichon Lelo et quant à moi pour Big dédicace, Pacheli Milimo. Voilà, merci. Quant à moi, je vous dis merci. Attention à Bino, merci à l'équipe Nangaï, technique accompagnée, merci à Gédéon Loa, merci à Jordan Panzou, merci à l'assistance frère et ami Freddy Shimona, merci rapidement. Judith Yabelo, Maman Nayan, Judith Yabelo, moi la poto. Merci beaucoup. Judith Yabelo, Arma Wassa. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Paul Ventour et Nabundes, Dada Maïngid, Avalopi du Tour d'Europe, Dani Makondolo de Bundes, Jennifer Onzana, la secrétaire en matière des affaires privées, infiniment merci à toi. Et continuez toujours à vous abonner sur Nouvelle Tendance Télévision. Au revoir. Ne nous appelez surtout pas parce que les programmes continuent. À la prochaine. Oyo babwa keli mitole ezaseyo Oya yebilo binango ezaseyo Tikana yemba yo nalo yembo nangai Yo zalinzambe yo Nanga yawe Elikia nanga Tikana yemba yo Elikia nangai Ozali nzambe nangai Na yemba yo lole genini Na sanjola yo lole genini Kitina yo ya bokonzi na tomboli yango likolo na bakiti nyonso kitina yo. Que Dieu vous bénisse.